mbote ba maman, mbote ba papa. Bokolanda très bientôt émission nangai tolinga na biso na kati ya RD Congo Info. Tokolobela bolingo. Tokolobela bolingo na kati na biso bato. Mbote ba maman, mbote ba papa. Na ye lisusu na RD Congo Info. Na ye na émission nanga oboye bibino moko tolingana biso na biso. Lelo na ye koloba likambo ya ba mama na kati ya ndako, kati ya suku, na kati ya chambre na ba papa. Toko solola yango à tout à l'heure. Mobile oyo azo donki azo ebate rido esa polele nazo mona ye bolole mobile oyo vraiment banda bimaki banda tongo kiba ozo dongeni ozo kendwa pesa mambo il fallait le côté il faut te faire on s'est mis le colo membre on s'est mis membre supérieur on le colo oni oh, cadeau na mena ki. C'est la TV. C'est bela. Omono longoli ngakanda. C'est bela. Na sepeliko. Esa ni. C'est bela TV rotela ki ça yo compatriote solo. Yo bangai, ngana combattante. Combattante aux autres biloko ya England. Aux autres biloko ya France. Aux autres biloko missionnaire. Mais combattante solo, faut te rappeler déjà un boc. Oh, obi que na sepeli. Notre compatriote na ilio. Na sepeli vraiment. Ngadios, na sepela TV. Kanesili. Éviter. Donc mbonga bana kutu ke no mela na yo lisi. Ah na kamela. Ke no mela. Kota pa. Yaka to kota se. Mobali na nga yaka. Ouais. Va. César Ngadi Clébois Honorable Zakari Baba Bassé César Ngadi Clébois toujours Souci RD Congo Info. Tout le monde est d'accord. Même les corps. Yes, César Ngadi, écoutez-moi. Yoke no Gusua, Yoke no Nganza, Yoke M, Yoke no. Fini la récréation. Kini Batalaki, Brasa Bamonaki, Angola, Afrique, Mikili, Baleli, Antonio Bisso de Otalate. Prenez rendez-vous rdcongoinfo.fr. Votre émission Le Podium avec Antonio Kauka, Masole Komi Awa na rdcongoinfo.fr avec César Ngadi. Votre émission Le Podium avec Antonio Kauka, le diamant de la presse congolaise. Babito Koti Masolo na www.rdcongoinfo.fr et pas César Ngadi. Votre émission Le Podium avec Antonio Kauka, le diamant de la presse congolaise. Masole Komi Awa na rdcongoinfo.fr. Le Podium. Awa nde bozaba live ya ba artiste na bino, au comédien, au musicien, bozaba live na bango ba répétition na bango to kota to fuye bango to la sabino masolo. Masolo sika na kati net.
talaka César Ngadi na RD Congo net ya makasi mukonza masola net RD Congo info.fr émission abino yango yo na bosanité Junior Kufunzuka to cascade na pesipe mbote na Maria Kauka la beauté la couleur et la lumière na bosanité petit nanga Derrick PCA na petit nanga Vert Mampuya Botana na bino émission, il y a pas polémique. Botana na bino émission, va fait des sociétés. Mais sur l'émission de l'émission système, il y a émission va live. Vous vivre live. Bah j'ai si net changé. Couleur et continue à net. www.rdcongoinfo.fr. C'est ça Ngadi. Émission na bino le podium avec Antonio Kauka les diamants de la presse congolaise. Prenez rendez-vous. Bah vrai chéri, bah vrai Joe. Partout Europe, Amérique, Asie, Afrique, Mobimba. Émission à Bino Yangoyo. Maman, papa, ndenge tautuko sola siko ndenge na yebisi bino masolo na biso. A papa, ba mama, lelo na ye na di solo oyo ya biso ba mama. Ngana za mama na nikolo bateke na kokolo bateke na yebi makambo nyonso ba mama non oyo kokolo bake azana ayebi makambo nyonso aza parfait na mokili azate. Donc na ye disiko na ye lelo ko solo na ba mama na ndako libala papa na ndako libala lelo mama kaka to solo ka mama ba papa ba ko ya sima mais ba conseil na liboso na ba mama. Pour moi, si tu regardes ndako na ye, ndako ezalaka ya mama, ezalaka ya papa te. Papa azana devoir na ye, mama pe azana devoir na ye. Mama mto akambaka ndako, akambaka bana na ye. Yo mama, il faut yeba eloko nini mobile no alingaka. Il faut yo mama o étudier caractère na comportement ya mobile na yo. Soki yo yebi mobile na yo te, nana ko yeba mobile na yo. Moto mususu na libanda ko yeba mobile no koleka yo moto vanda kana yemi ko nsu na ndako te. Donc yo mama il faut yeba eloko nini mobile no alingaka kolia eloko nini mobile no alingaka kolata eloko nini mobile no alingaka parfait nini alingaka yo mama il faut oyeba ngo soko oyebi yango te eza problème monene po eza partie à devoir na yo ya ko sepelisa mobile na yo ko sepelisa mobile no na cuisine ko sepelisa mobile no na mbeto to mona ba mama mingi to yoka ba mama mingi soka za na libala pona ye mobile na ye akoki ko senga ye ba sakana na ndenge mususu te. Ça veut dire mobile so za na posa to changer position to sala boy ba mama mingi balingaka te na lobite que apa kabanzo kamatanzo tasala biloko mususu non mais mobile no soka a lobby mama nazana posa to changer position yo oza eza devoir na yo ya ki mama ya kundima ko sepesa mobile na po yo devoir na yo mission no oya na libala pona o sepesa papa pe a sepesa yo sous mission yo ka sous mission wana sous mission mais sous mission esclave te mais sous mission oya na mission ko rendre mobile na yo heureux. Ko rendre mobile na yo heureux ko sepelisa mobile na ko pesa mobile no esengo ko pesa ye na nini soki oyebi biloko nyonso ye alingaka na mbeto pe il faut oyeba eloko nini alingaka na ndenge nyonso ba mama mususu soki bakomi kosambela ba changer na kati ya ndako asambelaka mobile soko asengi ye tosala boye akolinga te to changer position te nga na koma kosambela nzambe alingi boye te tosala boye te malamu te devoir na yo ya kimwasi fo sala wana kati ya ndako position nyonso mobile na kosenga yo faut satisfaire ye parce que beaucoup mutu moko yo pe soko za na position yo lingaka pe na mobile na yo pe mobile na sala fou osenga pe pa na ye po beaucoup mutu moko nzoto na ikomi ndenge na loba mikolo nyonso nzoto ya mama eza ya papa nzoto ya papa eza ya mama donc mama ko sepesa papa ko sepesa mama
tokoma komona tokoma koyoka tomonaka toyokaka mingi bato mingi so bakomi aza mosa libala ba aumeli na kata libala ba vandi 10 ans 15 ans 20 ans donc akomi komona donc ekomi biso ezalaka bongo aye kaka matite sisi epe esili non c'est pas ça wana eza koboma libala ça s'appelle tuer l'amour. Il faut les moussous biso ba maman peut tozara na curiosité te tulinga koyebela koyoka koyekola te tulinga toyeba makambute ya msu masolo ozo solo na bayaya biso tant tozo kola toyeba ki ba makamoni so tozo solo na bayaya papa na biso da maman bazaki pudique mais o solo na ba mikolo o kotuna ba question so ozo comprendre te otuni ba mikolo ba ko expliquer o bazana mo expérience ba ko expliquer yo ndenge na kozana na mbeto ndenge na kosala ndenge na kovanda na ndako ndenge na kosepesa papa. Donc ba maman na ngai bandeko na ngai misolo na ngai solo bino yango wana ngolo bate soko zo sambela Jérusalem no moko na kati ya ndako bongisa te mutu mso akuta libanda kuna ya kobongisa libala na hote za obe yo moko okobongisa ngona ndenge okosepelisa papa na ndenge nyonso to. Vraiment merci mingi ndenge bolanda ngai merci ndenge bolanda ngai na RD Congo Info. Merci na pesi no merci mingi bo continue kolandanga bo yoka ngai batoli na ngai toli ya pete teli ya tolinga na biso poso bolingo ezali to konsepelisa papa so bolingo ezali to konsepelisa ba mama na kati ya mabala na biso to kozala esengo nzamba pambola bino botika malamu to kutana na émission ya sima oyo koya.